Ça c'est ngana ozotana ngana lobela poubelle. Ah, poubelle yaya. Yo bina ta générique mo. Ça ba musicien souvent. C'est le yo. Na musique eza to ana ba ebongo to kenda boka mukuwa na poubelle. Mukuwa ana ezalaki na musonité ke toliaki. Kasi ye pe azalaki utile na miicho akota poubelle. Donc azana même valeur na eloko babwaki de na poubelle. Siko ngana zuka atana nga ebele na lobela sele vraiment. Ah! Soma kauzi. O pasaka tana yo ebele na distraction, ozo se distraire. Ko finga fali okita na ete. Ozo mona résultat ya mafinga obo finga fali. Olia kita ya zomata. Siko ifo mituna. Place yoza boza wapi? Boza na position nini? Copie wana pe bosali yango trop. Biso pe ba congolais total bino na copie yango pe trop. Cette fois-ci trop c'est trop. Copie ni. Kasi copie na bango ezali, il faut ko finga fali pour pas se retrouver parce que eza contrat que jour yo tika ko finga fali, to longoli yo na mouvement. Plaisir est partagé avec vous, très chers internautes de www.cleboa.com. Grand merci à vous, grand merci d'avoir choisi notre site internet, la grande chaîne que nous sommes, hein? www.cleboa.com. Merci à De La Nation, Pichu Mangaya, Nabatunyo, so obo Hollandais, mission Oyo, et Kota Nabanda Kunabino, parce que tu as sans audience. Wifi na yomoko, connexion na yomoko, CP la chaîne Nabiso www.cleboa, ota la mère chef Laurette Aruna. Que Dieu de plus, ça te peut noga merci parce que vous pona chaîne moko ya bien. Alors nous savons tous dans l'actualité où ils ont cassé les autres dominés, ils ont 3 trophées aux artistes Nabiso, Fali Poupa El Rey Azwaki na Afrima Award. Et puis l'actualité, monsieur ya Mike, Eza Nassé tout au long de cette émission, vous allez découvrir de quoi est-ce qu'on va parler. Je suis avec Ken Piana Pitopale, à qui je dis bonjour Ken. Ouais, bonjour Laurette Aruna. Bande retour à Cleboa, vraiment, na pesibino vraiment bambote. Donc, félicitations à Laurette. Moussala qui toko vraiment. Donc, ça a plaisir car comme on a yo présence na yo, na ba sengo belé na azana ngwa donc deux fois. Ok, voilà, merci Yambabiso Ken Piana. C'est moi na gapo. Bah Gilles là tu dans tu habité à occasion nini on ka o lateli babilamba avant to ko tapana à sujet na biso. Non na lati na ngaka na lati ka tika na lata mais webi ke plaisir eza makasi tala lelo Fali Poupa de Cap la merveille car nengo sala ki annonce azoli biso 3 trophées ça plaisir pour na biso ba congolais même au cœur c'est wana délégation 21 personnes et Kendagi lobby baza déjà na Canada et ça toujours plaisir fierté pour la musique inabso Congo donc musique est là qui ba ivoirien ba camerounais ba botola ki biso musique fallait abundi à récupérer aura wana. Ok voilà Ken Piana dès na lobaka ne bande l'émission actualité na biso penza au micro na biso ya Cleboa et yeti awa ko lukayo mingi eza pona actualité ya 3 trophées aux artistes na biso auta ekozwa bien que toko tapena ba sujet mususu oyoka kindenge nini tango moni ba primer artiste na biso ba pesi 3 trophées wana et sengone za kino ndini soko koyebisa bato. Bon, Nazala on a plaisir à trop Koyoka Fali Poupa a joué 3 trophées. Trophée où ça a plaisir makas c'est ça qui trophée à meilleur artiste d'Afrique centrale. Donc je pense Batembe wana o ezalaka kala que non musique inabiso lali musique inabiso kufi ba sénégalais ba ivoirien ba commence ba trophée biso mi congolais moko azwaka susu azate. Tu es comme on a Fali Poupa a joué trophée misatu mais côté wanande sala ki nga bien na yolanda bandeko na biso ba ivoirien basali émission spéciale bazo critiquer ba artiste na bango balobi no ba artiste na biso il faut bosser makasi ba pe exemple ya Fali botela Fali niveau memeli musique ba pe sa félicitation na artiste et musicien ya RDC wana ba journaliste ivoirien
telaka ba désavancé biso ba ngo ba sali be émission liboso biso moko na ba congolais to sali na no commentaire te mais ba ivoirien ba pesi fali ba saleli fali ba éloge ba kumisié ba pesi ba félicitations en tout cas et salenga nzoto malili na mituna na ba trophée boy depuis na botama na mona ngora une fois et a Koffi Olomide azoka 4 kora. Mais depuis qu'on fait 4 Cora, non, on a un artiste mon côté depuis na botama. Qui a quelle place moi boy ayena na ba mérite belé na mbala moko. Donc fallait pour pas azongi singa lisusu na le passé, ya ba Cora Koffi azoka na soirée moko. So yé tellement za moi na paye à Koffi, azumi ça tout na mbala moko en tout cas. Bravo artiste et musicien. Bravo. Ok, félicitations à l'artiste. C'est total man Instagram. Tout le monde qui est moro les grands ou pas au Koffi Olomide. A souhaité qui est. On a mon qui a Koffi Olomide son papa. Ou a souhaité qui est ba félicitations par rapport à ba trophée misato azwa kiwana. Mais ken piana na 3 trophées wana au artiste à autre chose wa. Batu musuba on wana tigemje corruption et les caraplace on bien pas 3 nyoso Congo lino so misato azui. Wa kotikela taba ninga musuba so temi misato nyoso kai. Koloba déjà que misato ana ya zui falaka tike la baninga misusu bazwa. Bon, batu mususu osomona lelo artiste et musicien et Maestro Fabregas nzamba wa pambole un jour aoza ba trophée a minene. Ezana ba artiste et musicien mususu bango ndenge babandi muziki ya base ti bakotika muziki kaka na base. Donc, fallait pour pas Moussalande ezo pesa ye ba trophée wana. Corruption tende ba. Lelo soki ba master mususu bazana besoin bazwa pe ba trophée o fallait azozwa. Baba tamara na travail. Ba se concentrer na travail. Ndeko na biso faire autre bimisa album awa. Soki ya combien de chansons, vous avez combien de chansons? L'actualité à faire. Kasi yo lobi fallait article la. Bon, on a 33 chansons. 33 chansons. Yeb sang album net à 33 chansons. Atanzembo moko yokani ezate o ekangi babar na baboîte. Et loko bongo osambela te otala te ke non. Jugement betaka, biso to bi jugement. Jugement betaka. Jugement. Yango bandaki na no album ebimi te ngazo ba album ebimi 33 chansons wana. Tous les nzembo tout ekemai. Fallait aller au bimisa tokos après yango. Bosala ba analyse pe bien. Il fallait au bimisa tokos. Yebisanga nzembo nini ya fali na album tokos wana. Nzembo nini ata moko o tolobake ba congolais ba yebi yango te. Ou bien ata bana mike ba yebi oyemba yango te. Parce que ezali fruit ya misala o fali azo sala. Yango ezopese ba mairie. Oyemba na moko tokos. Ya français. Nga za artiste musicien te awa tozo lobela makambo c'est lo artiste musicien makambo azo sala lelo zuneti fali album tokos e kangi Kinshasa banzembo nyonso tout banzembo ba mannequin ba tout le monde danse donc banzembo nyonso tout wana presque tous les nzembo wana o sentir que artiste musicien azala concentré est-ce que il fallait azo sala album international. Bisonio surtout ba congolais to ebaki te to eba na soka ke non fallait aza na ye abeta ba concert na ye to surtout kaka disque na bimela so bouf et bimaka brusquement parce que artiste aza concentré makambo artiste azo sala bino bozo ebate lelo fallait combien artiste o azo sala bato surprise kutu album o ezo bima o asika o ndenge ye moko annoncer ngo ke le den ekobima o nde pena fallait annoncer ke ekobima jour tel. Mais toko sezalaki album o abatamaki balobi mutu abatami aleka ko aza mutu o abatami aleka toujours bato baza boyena mayele album toko seana lelo soki fali azoli yango ba trophée belé na koka moite ez album mo bozo mériter kaka ba trophée belé ya ba trophée belé en plus o azui wana ezaka muke nanu. Mais basala ki mibale o pe to mona ki basele eza up award po batu ba singa bango bazala na up award po ebyango basele bomba bazaki plus wana po na ozape ba trophée bon on peut en États-Unis hein quand c'est kutunde photo na mona ki alerai bien que na mona ki LBJ na pesi bambote cappuccino le boga Alexia vraiment quand soutenir frère na ba photo to mona ki na artiste accompagné na Afrima Award oye pas zalaki ba félicitations na
oza siri nga na ozwa te na nga nalobela poubelle. Poubelle yaya obina ata générique moza bamusicien mosusu moko yaya esele na musique eza to wana ebongo ere tokendaka boka moku wana poubelle moku wana ezalaki na mosuni teke toliaki kasi ye mpe azalaki utile na miniti akota poubelle donc aza na même valeur na eloko babwaki deya na poubelle. sikoyo ngai nazwi kaka ta na ngai ebele nalobela sele vraiment sele oyo de aleki kutu ngai boye na succès te sele oyo ndenge aza na ngai kutu boye aleki ngai na succès te sikoyo ngai nafandi bino bovimbisaka bato mosusu mutu aosepela aomona pena ken pia nalobi kombo na ngai na miniti oyo. Voilà, tolongwa na sujet wana tokota na sujet ya voyage po toyebi ke mutu nyonso azalaka soki aza na orchestre bamusicien ezala batache de presse ezala mutu nyonso bureau ezala soki nani mutu nyonso alandaka artiste azalaka na souci ya voyage ata ya bakongo me bameme kaka mais ya Canada eyebi biso toyebi Canada mpona kokota yango eza lipa na nguba te mpona kokota Canada balukaka bato mais mpona kokenda yango ezalaka pasi artiste amemi presque 21 personnes oyo bakei na Canada na ken pe na liste na cancel okolo kozala na regretter kando tikali. Ouais balobi nzamba salaka toujours surprise moni lelo déjà batutu okeni pe azoya nzamba linga muta voyager vraiment bongo te donc ba surprise kozalaka batu ba s'attendre te ke ken azoya nde ba komona nga siko na ndenga surprise eloko esalinga plaisir na moni grand frère ya Billy Sente tozalaka naye awa mwana kitambo yana bango pena aye pena bi ken nzamba pambola fali tondimaka te miziki oyo ndeko na biso azosala ekokomisa ye na baniveau ya boye tala na Billy Sente na miniti aza na Canada bandeko ne bazondima te balobi non nzamba pambola mwana mobali ana fali loreta kuna bato ebele balekaka makelele même micro oyo ya mbelinga oyo eza na garçon moko yambaka pe trop asali 15 ans ya kofingafinga kaka fali donc ye fali nde akoma garantie na ndako eza kombo ya fali mbongo ne ya kosomba Mercedes 180 wana asomba wana eza kaka kombo ya fali loyer na ye ya kofuta chaque fin du mois kombo kaka ya fali po bakabela ya beta matolo bien il fallait kafinga kaka fali nazo expliquer yo ndeko na ngai omoni temps ebele olekisaka na distraction ndeko na biso makauzi opasaka ta na yo ebele na distraction ozose distraire kofinga fali akokita na ye te ozomona résultat ya mafinga oyo bofinga fali olia kita ye azomata siko ifo mituna place yo oza boza wapi boza na position nini kopi wana pe bosali yango trop biso pe ba congolais totali bino na kopi yango pe trop cette fois-ci trop c'est trop kopni kasi kopi na bango ezali il faut kofinga fali po ba se retrouver parce que eza contrat que jour yo tika kofinga fali tolongoli yo na mouvement ale kaka wato asimbaka miko na o trop d'ailleurs nazobi non aza muto yambaka ye pe trop aluka a changer kopi mususu ezalaka ozofinga mutu trop bino herbe osala eloko te muto oyo batindaka yo finga muto wana azosala makambo ya danger ekomaka pe hermosoni parce que soko osala émission bacommentaire ezalaka kaka boza local botika distraction moninga komi international botika badistraction bosala osoma okolemba na yo te otiki na yo kaka olobi te makambo botinda yanga oyo ekomelinga fardeau mais ken pia na ndenge olobi ke bon nde na te koba tout à l'heure mais plus de 15 ans babeta pe Zénith babeta quand même Zénith c'est quoi Zénith c'est quoi yobi Zénith abeta Zénith babeta Zénith oui frère informe-toi oui bien on dit bazwa trophée nini na France bon obeta Zénith zali kamba bazwa trophée Zénith ezali eza salle kaka producteur moko aloué salle babengisi bino boke ezali pana nguba ezali yoyebisanga bamérite eza neti organisation moko eza na France yo ki participer ozwi pe oyeli biso ba trophée c'est ça le problème bon Ken Piana na makambo neti ya voyage toyebi ke bakenda mboka nini apa tolobela sujet na bango te quand même bakenda Angola bakenda Côte d'Ivoire kasi esilika wana
Russie. Aza deuxième orchestre jet set, aza deuxième orchestre qui est obeta na Russie. Vous expliquez mboka na Russie. Oh. Yo peno zo expliquer mboka. Yo sango boya Russie. Bakenda na Moscou. Oh même Moscou ezali ville na kati ya pays eza Russie eza pays. Problème ezate. Siko yebisanga kuna. Kuna na Russie yango bokendaki Russie na nu Congolais mbongo azalaka te. Oh, Russie Congolais mbongo azalaka. Ala yebisi yo Congolais ya mbongo azalaka te, batu ya Russie bazonga awa. Yo zo boya Moscovitch. Oh, musala ezalaka te, eza mboka pasi. Ba Congolais bazonga na bango ba préférera na nga vivre na kini. Na ba Mali le beleza la kuna batu bakanga na ba chambre. Ba Congolais ba préférera na bango zonga. Zonga ba boya Russie. Dans yo bi Russie lo côté lo visa Russie ye ba pied ken piana ken OK to beta tout te. Oh, ce ko beta tout pendant 4 jours na okende 4 jours maintenant ça c'est danger. Oh. Ba américain ko tu ba beta tout awa beti tout. Non, découverte ya misus là ça va. Mais poto. Russie na ko kende Russie ko luka vite. Les poto ana 4 jours. Ko kende poto ya Russie te ko luka vite. Nazo yebisa yo. Russie eza Australie te, Russie eza Canada te, Russie eza États-Unis te. Donc Russie est l'autre côté na ba poto nyonso. Ça l'autre côté. Oh, Russie c'est na l'autre côté, tout na bato ba fanda kuna. Poutine. Ko pesa la kate. Yo bon yo ebi ba Congolais ba vanda kuna te ba pa. Ba mi bam su ba mi bomba la. Ngelanga ta moko. Ba mi bomba. Bon, to longa na masolo o ya Russie, to keka na makambo ya voyage, ya États-Unis nde makambo, Canada. Artiste na biso a mis 21 personnes au bakei mais tu sais que Richard Watana BP ne bandeli kutu yazana na carrière on l'a été mais a même batu et ba musicien a même bango États-Unis tika na ko sekisa ngai boyo yebiteka même batu yango nde kutu sala ke o kabona na ye tia mavuba ya batu bo matia avion bo soki na France bazongisi bino bo comme États-Unis ni il est là à partir à visa wana kasi bakomaki lingio sala likambo lingio sala lingio beta lisolo héritier olingi siko to kota so masolo ndenge ba non héritier za frère na biso nzamba pambola apambola musala na sala ngana na ta ya olobele héritier mabete mais héritier yebi ke na minute oken piana azobeta masolo ya artiste oyo biso ba héritier ba faire ba papa chéri na makambo tozo kumisa artiste ana ke akomi international na musique donc biso pe tozo forcer un jour toko maneti fali ozomona ba émission msubo salaka ozoluko sepelisa artiste mais artiste ana yebike artiste wana oke nazolobela alekinga na musika na makambo nyonso nfenisa ma question ko sepelisa ba artiste c'est parce que mingi na faire na yebike ozana ba parti pris na mutema yango ngai pe nga nazoloba yanga à cœur ouvert non il faut qu'on aide ba artiste que non mon frère bosse makasi il faut to olukolongwa na niveau local tala fali abosaki bobanda neka banzela moko metala lelo fali akomi artiste international bino pene botikali ba local bo esala moisoni banini na ndenga rivalité muninga komi local muninga zozo ba trophée ça ba artiste là kende osola kana faire papa mama bokenda na maka usiku yebisa lo ba non moni sala ba effort kota mo banzembo anglais kota mo banzembo ki chinois kota mo ki portugais osaka bande donc yebisa pe na lisolo sa na cho rapé yemba pe na mo ki portugais mo ki chinois ki donc tombola yo featuring moga na Jam artist o ya Nigeria ikelebe obina ngote ikelebe ngai na tikala na ngai nde na boye déjà soki olekinga na mulai te nzembo no na kokobina na ngate nga bina nde banzembo bato ba milai po ozolanda bina ndeni le telema la kisa ozolanda bapa na ye o sentir pena o comprendre bato milai ko bon ken kana ke mulai o yebisanga nzembo no siko na kokobina ndeni po muta mulai era bina otale boye so muto yo leki mulai era bina kotala mutu boye o bandomona ba geste na bien te ozoma pas de kobetela mutu masolo oh là là wana bon ça langage que toi non eloko nyonso eza mukuse eza neti fourmi soki azobina est-ce que oyeba ke fourmi azobina oyeba te ke fourmi azobina po fourmi aza mukuse aza muke donc eza ne momenzo kusoki azobina o comprendre ke nzoku pena azobina danse po nzoku aza munene aza mulai sikoyo yebisanga mutonga na leki mulai epa nanga aza neti fourmi
Muto alekinga mulai et pas nanga zaneti nzoku. Donc c'est normal. Faut comprendre nga makambo nanga. On a comprendre tu es libre ya oloba olingi ya kobina pe danse olingi na forcer ote Ken Piana, tu es libre. Yo bina kasi danse o moni binisa kuawa bina ngo total. Non, vraiment il est formidable. Bon, Ken Piana, tolongo na sujet oyo actualité, il y a 3 trophées, na signalé déjà na Batunion so boyeba qui déjà artiste Enso Fally Ipupa a 3 trophées et puis au moment où je vous parle pas garçon a finga kawana pena kendo tele sous micro tuna ye maramba ba trophée oyo. Puis au même moment je vous signale que ba musicien na ye na bureau msazaki bureau mukala mututu na minute aza ko se retrouver na kati ya Canada. Aliazara na mukala te. Jino lia ki aza bureau aza secrétaire. Yaya edi badia tapé aza bureau aza CG Soule Kauka ye ake kolandela ba production États-Unis ya zu avion lelo ye ake États-Unis ba musicien na ba bureau msusu na batu nyonso bake na niveau ya Canada. Koko Dilaso atikali awa pona immeuble ozo tongama si niveau yango Koko Dilaso azana pona ba financement ba marambo ebele azolandela pe na avenir Fally akola il faut ko bakisa ba avenir na ko bakisa mo ba nini a parcelle ba buka de Koko Dilaso azolandela na no makambo etali. Voilà, nous espérons que prochainement na liste ya bato oba okende to mona pena Ken Makizembe Nakati azokende. En tout cas, on a vraiment plaisir na biso zango la pozo lo bebele pon artiste na bi ke salaire nyonso zara lifuta nango na okumisa artiste c'est bien. Yo zonde miko na yo kende zongela maka po sala ka be émission. Zongela yo to tinda ngate quand même. Il faut que ndo sala, il faut que Fally kendaki bawelaki trophée na Davido azwaki te boke okendaki otielaki micro afingaki zwa siko okende lisusu kende sala so émission ndenge Fally azwi 3 trophées. En tout cas bandeko na biso tu ya club wa batuto bolingaka runa oboza ba numéro runa bokomela runa akenda sala so émission na makauzi atuna question ya ndenge Fally azwi ba trophée ndenge Fally amemi ba musicien Canada bokende bosala sur émission. OK, je signale déjà Laurent Taruna mère chef asala déjà émission ya ko fingate émission na biso za la fingate ya ko fingate non nga naza muta fingate donc na tia micro na nga muta ko loba mais a fingate po biso ba fingate muta ko loba senga loba mais ko fingane ben jure et les gars na micro a clé boate. Voilà to longo na sujet wana Ken Piana na kimi yango te to longo po nga na diriger mission yote to tiki yango Ken Piana to kilo na ba sujet OP ezotalaka bino mibamba na bike mimi ezalaka biso basi nde ba postara biso basi nde ba publiera biso mais lolo totali to moni na ba internet ndenge ba uta ko publier Papi Mboma ba publier qui to moni ko tu vidéo mo ya kala kutu ya France mais celle de ka vidéo c'est 2015 mais tellement que mikolo ba kama ba compétition ya soki na ebite soki ani ba tapoto ba komo sala ba zongi songa ba tu ba comparer ba blora na mibale na yebi pete Ken Piana ya yo faut expliquer na ba vidéo ngo zela yo talaki journaliste faut ba marambo eleki basal Papi Mboma na France tema basali nini Papi Mboma ba publier qui est au sexe ne ba nyoso mona kinenga laksa kyango sexe ya yo faut talaki ma ipe à laksa sexe ba veste auto mona na TV. En tout cas ngai pena soki ba publier sexe na ngandenge ba publier Papi Mboma bongo na koma moko acteur a film apono kwani oh sexe na ngai c'est sambo c'est yebani mutu nyonso na minute ya sa yebi Papi Mboma soki aza na bord ya mulai soki ya mukwe c'est yebani siko c'est mena lié la ngombongo na komi na nga acteur oh yena ba acteur ya film ya pono siko différence ces années po ba acteur wana bateka déjà pona kutaki yo ozotala pe video yango awa ozotiaka donc ko krake nyonso zo krake wana ko négocier pe na yo alobino ba acteur ya cinéma non eza buzoba te Lorette yo cancel loko wana pe na e fandelio que Papi quand même respecte-moi quand même Ken Piana yo za moi si ya zara mobali ya sali publicité pour azwa bino nyonso basi abotola na basi na biso nyonso ekoma ya ye boza danger mibali bozo sentir boza danger oh yo moni sentiment nga na kuti yo te lango te c'est que basi mususu pe ba otala ngo na sentiment nga na kuti Lorette ya uno zotala donc ça na basi yaka mama yaka tala neti Naomi yaka Naomi
Yaka. Naomi yaka. Naomi. Kata vidéo wana otala yaka. On n'est pas otala ngo. Nati yo zotala vidéo wana ezosala sentimani. Kenga otala ngo. Oh, okati siko kotala. C'est que yo pozo ka posa o sentir kaka o yo zomona. Nasi akoma na basi million. Naomi ba otala. Na Naomi ba otala. Na bino nyoso ba otala. Mututu rêve na yeza. Good. Mais Ken Piana, ozo raisonner que un jour yo solo ba bon to ko retrouver pe yo te quelque part. To retrouver. Na mutu nazana ngandumba te bona ke osaba biloko ya. Na moi si na poto te. Ngana ke linga mwasi na poto na gener. On ne ba bo ya ko ndire. Non na bango pesa ngana na tala vidéo susu ya papi mboma. Pesa na tala ngo susu. Te pesa na tala no te pesa za téléphone ya mususu. Pesa téléphone ya una na tala. Masimba. Nata la vidéo à papier maman. Nata la nano grandeur apprendre na répondre. Ota la grandeur na ndo répondre ngai pona par rapport à na ya basi ndenge babasa mno baki. Nata la basa ngo bo wango. Batu basambo ebele nebo. Na ya basi ya ba député. Batu basambo ebele. Mais les kamango ko publier ka kena ngo ko publier za nini bat ko publier ka wana. Na ebité surtout oye komi ya papi mbomo nde nazokamwa mobali mbinga kitoko pe mayele boye tala keno yo fandika ono lukaka video tala ka video naye natala ka video na mona ngona nte na mona nde bino botala zela Marcus ko sunga ete na ko zoba image ya porno te ko sunga ete non te pardon natala nanu loko o nguma video ngo boye nguma oni en tout cas Joe azana nguma Joe pena abota majura mabe muto mama na boni ko le kolula pe video ya muninga boy quand même ko simba tala degré ya simbeli oyo te boete ke nakata na yo sema hotel tu zaki milimo mabe bien boye pesa la ratin mais quel pena na kotala sko video nengo somo na bon to longana na ba black otali video na kotala video otali oyo nengo moni ndeko na onde ba poster yo moko moni nde nzoto na mibale monani ken piano ko biso ba mibale to komi na danger azwi pena moni nzoto façon na moneli yango mikolo batela mwasi na bien parce que mikolo soki mwasi no libala azwi numéro ya papi mboma façon na moni vidéo donc biso nyonso tu batoto bala to batela basi na biso bien donc kolinga te mwasi na yo numéro na ye kota na numéro ya papi mboma zwango kune kota ya répertoire na ye. Voilà, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Ken Piana, un dernier mot par rapport à l'émission Nabisa Lelo, na ba salutation na bato balingara. Non, dernier mot ezali kaka tozape ba congolais to sungaka bandeko na biso o ba vidéo na bango mabe bimi omoni vidéo wana o effacer. Omoni ya Frank o effacer, omoni ya papi mama o effacer. Bon, babiloko ba docteur kitingi na ba docteur akimi pe bazopesa bana mibali oyo. Tala ba sexe ya ba masa ndenge komi minene bongo neti ba tali pe ya Frank na ndimite bana mai wana balata suveti mabango na asi balata mangwanda po na ba biloko ya minene ya ba niveau wana mutu jama balata suveti ni yo solo bakaya bango mais yo misapino so bazotela ba biba yeba mibali o bazaka na ba nzoto misapino za minene ken c'est que yo tala ngana miso pamba te oza besoin te ngana neti papi mboma te ya epe nande boy non ezala pe ezape gaya ezape normal mais ayo eza boye da soki wana pete ya bongo pete na misapino bongo te mama zela jour to kendo laver na piscine o monaka makambo ndenge eza koto voilà bambote non bambote veluzo mbate ase apoli lumumba na pesi bambote na Adel Djoko Bagou Danger Prince Yahweh Likolo Verstas Vejimi Bela ou patron na Djobu en tout cas c'est apoli Lumumba Patrick Mayangi, Richard Amelin, donc merci à Laurette Aouna. Merci beaucoup Ken Piana d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi à Yaouli Moucheni, à mon pasteur Patrick Toumosi Agasila, Banagnon à Londres. Toujours, Tokendaka, Kosambelaka Mingi et pas
Bishop Nabiso Patrick Toumosi Agasila, que je salue, l'homme de Dieu, avec beaucoup de prières, vraiment le beau que mon Dieu te bénisse encore, papa, ma prière, non, vraiment, Ezo Salamusala Nango. Merci également à Marcus Ngeli, derrière la caméra, Billy Ozon qui toque, c'est grâce à lui, et à la grande famille de Clébo, on appelle bisous, 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 de la nation, papa Banebele, Pichumanga, Boss Lady, je vous aime, bye bye.